Shalom, bonjour, beauté na bisika oyozwami na tongo lelo. Nalingi kaka napesa moto moko parole ya encouragement. Nalingi na repali moto mo ndeko na ngai Nzambe azalaka na pensée na yo, azalaka na vie na yo na pensée na ye. Lolinga azalaki na pensée ya Abraham pour épargner Lot. Ndenge paza na pensée na ndeko na ngai, ndenge akanisaki Noa na kati na bateau na banyama na banyama ngi stoko na oyo yebi na kati na bateau. Nzambe na pe aza na pensée pour na vie na yo. Mama bato baseka yo, bato batchola yo, bato ba néglige yo, bato ba abandonner ndeko na ngai, mais sache que Dieu Nzambe alinga yo pour l'éternité. Nzambe aza mobali malamu. Ata mobali on ndeko aza kati na vie infidélité, kati na polygamie, mais Jésus-Christ ndeko na atikali époux malamu ndeko na nga, époux fidèle oyo asangisaka wana bambanda te ya batalela Nzambe. Nalingi na encourager mwasi moko oyo aza kolela ke likambo na nga ewumeli. Bien-aimé mama na ngai, Nzambe azala makoki ya korestaurer les années oyo basoteresse bayibaki ndeko na ngai. Azala makoki ya kozongisa makambo oyo passé nango ya trouble ndeko na ngai, achange en un jour. Il est Dieu. Il est Dieu. Aza Nzambe oyo akanisaka ba alliance na ndeko na ngai asala na bato. Diable asala alliance na bato te ndeko na ngai. Mais Nzambe asala alliance na moto. À cause de makila na ndeko na ngai, à cause de son amour. Yango na Jean 3,16, le bin de car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, on a pensé à ça, que biso to périr te. Parce que biso to beba te ndeko na ngai. Espère encore à l'Éternel. Maman, espère encore à l'Éternel. À kotika yote. Toujours qu'on parlait de Kola Nakat Natem, il y a mois de décembre pour clôturer 2020. Dieu, souviens-toi de moi et fais-moi du bien. Nzambe akanso sala bolamu. Nzambe akanso sala bolamu na action de grâce na ndeko na badim na mama na ngai. Nzambe akanisa yo. Na tana oza koluka Nzambe dongo midi pourquoi. Nzambe akanisa yo. Soki moto akobosa bolamu sala ye. Soki mobala kobosa na ndeko sokola kai bilamba ndeko lambila kai, ndeko serva kai, mais Nzambe akobosa ta mokolo moko te. Na peso maba encouragement na nga po ebeteza moto moko na lola. Oya linga kwa la folie. Libote abandonné yo. Libote rejeté pas de problème. Joseph babenga ki ba kisa ki. Mais Nzambe wana a changé ki histoire à Joseph. Tika ba Potiphar de kona la vie na yo. Ba drague yo po yo kima okota na kata promesse na yo. Alléluia. Nzambe lola pambola ngai. Nga wabino mama mokambi s'abonner na kata na YouTube na ngai. S'abonner de kona massivement pe inviter moto moko. Awa ezaka bon Nzambe, des conseils, des messages, la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nzambe na sisi na biso te ndeko na moto ko sisa na yote. Que Dieu te bénisse abondamment.